Bato bazolanda biso basambelaka mpona biso bacomédien tozokufa ekomi lisusu bana eza vraiment bien te ezala mwana liboso mpe ya suka ezala kaka boye mpo ezokisi biso na mawa tozolela mwana biso atiki biso mwana mo malamu juju donc azalaki koluka bamama nyonso ovandaka bomona babeti porte omonaka ye wana koti mama namona okala oyambi ye donc azalaki mwana moko asali biso pasi mingi. Sika Eyini avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles et là pour vous satisfaire bien sûr le femme et là pour vous mettre en valeur pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Ce qui fait qu'on a baché. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamamini. Tokiei.
Et ça, c'est parce que la combien va mettre moto 1600. Moi, nous sommes là, mon bagage, Merci papa. Voilà, tout le monde dit Sœur Irène, bonjour. Bonjour. Voilà, tout le monde dit vraiment délégation. Il y a ma sœur, il y a sa sœur na bango. Les lois moi na ya kufaza moi na bino. Na habité un petit mot quand même na bateau bazolanda. Ah bateau bazolanda biso. Ba sambela pour na biso ba comédien. Tozo kufa et comme isusu bana eza vraiment bien te za mwana liboso pe ya suka ezala kaka bopo ezokisi biso parce que jo azalaki mwana ya mama nyonso azobenge mwana ba mama ya ba mama voilà mwana ba mama nyonso azalaki te mama na zana Luanda ndeso ayebi malo mboto azalaka ifaya ok pa mabui o mwana ko ya pe apamba te soko ata ozolamba ako edeo na pilipili kotuta akozwa ketu no paniki témoignage bo ndenge ka ba témoignage eza boy depe likole funga melaye parce que nga lomboto vraiment na banga akufa te bo okuta na Yesu fo muta kufa na banga aliwate po secret ya tokuta na Jésus Christ to na Nzambe il faut mutu akufa toko souhaiter kufa o Nzamba lobi ndeni tokufa kati na nkolo na moya ba mosi biti boye msusu mbatu babomi msusu liwa biske bonde sala kamabe ndena ndenge to yaka mabe to zonga mabele makasi mingi pasi vraiment ya makasi te mama na esika azwami mon voto Nzamba pese makasi po na amesanaki na bana abota bana na bomwana bazokola un moment donné maladie vraiment gravité oyo kasango mwana kufi eza choc po na biso nyonso siko biso kutu ba mama libanda bo mama abotaki na mutsopo eza ndenge ni yango na Nzamba sunga apesa mon voto makasi. Merci beaucoup Malomboto. Ma Irène Bouiboui. J'espère que tout le monde a matango et que les sœurs na yo. Moi lilo bala bato bazolando de partout dans le monde entier. Balo ba photo lela na ba o ba lela preuve ani ke to lala ina bino na ba mulumba bino so oyo bosimbi ba caméra to lala ina bino na butu. To zala na bino bo mona ki combien pe ba déranger ki biso so za na motema te. Oui oui. O ko supporter te na ba bêtise le ka ki o ko bunda ko sani lomboto kuto ya mo tellement ki asala ba sabe mais to tu vas ki on normal fona ba matanga ezalaka bongo. Bano banosa désordre parce que wa kufa kiaza ya bango yango moni bakamane pe banosa ba désordre wana nyonso bon ya koloba Nzambe ka mutu apesa ka ye pe Nzambe mutu azwaka
mutu akufa ata lelo ata tolobi ke bandoki babomi ata tolobi mutu boye asali boye so nzambe ye mo mokolo pema apesi nzela te mutu wana aokoka mutu te donc nga naoloba merci na nzambe ye nde apesa biso mwana ye pa zwi ye mpo mwana wana nde kama alombota otoloba aza mwana bamama mwana na ngai nazalaki so na oke tournage bato mosusu na tourna na bango bayebi mwana wana nazalaki so na oke tournage so namoni le mosusu bateni eza ebele naza mosusu na tournage na ojouer normal fo nabenga juju yaka toanda otambola na ye to surtout na bamama nyonso moto anda otambola na ye to ezali ngai omwana obenga ye na mosusu na ndako so naza na mposa nasala mwasi alongo moboye fo nabenga ya ju oza pi mwana ngai nde oya komela kwa loboko na ngai nanda obenge intervention rapide na ngai okobenga ata so aza pi mama na ya lobi mwana lobi pa ye donc yango moni to ana pasi nga pena bamatanga na pena nayebi nasi bomona nga te ya biso mo ya baartiste mpenza nakoya na yanga na nga me nazala na mwa discernement mwa discrétion mo mwana omona na pete na nke mais amona so naza ntina suka parce que azali mwana na nga voilà même mama na nga kulobilaka ye nayebise ke mwana na nga nakufi koko no akufi mama na nga leli abi mwana abuki nga makolo ya ere naokoka soki kotambola te donc nzambe oyo akonsola mitema bato akonsole vraiment motema mama na ye mpo mama ne mpe azalaka motema malamu donc mwana oyo mpe azalaki motema malamu donc nzela na ye eza polele mpo aza ya bato nyonso tu motu nyonso aloba malamu mpo na ye nzela ne eza polele nzambe aoyamba ye na kimia nyonso donc c'est un peu ça merci na bino pende bolandi biso botiki biso te vraiment yango esala nga bia bolali botiki bandako na bino me bolanda biso bolali na biso tina tongo toke na bino boye susu na ndimi te ke parmi biso toza a mutalali azate pola tozongi bandako tobongami nde toyaki kozonga donc merci na bino pe ba journaliste na biso na bato merci beaucoup c'est un peu ça yaka le note makomba mutu zo funga na bona comment te volume exact mais continue encore a continuer Bosombi Marie-Jeanne alors moi Théâtre baleli makasi koleka famille. Théâtre baleli makasi koleka famille. Nanga okangisa hivi nzambe yangu. C'est bon. Gabi bonjour. Gabi loba mwana akufi aza mwana yo. Chaîne na yo zo filmer kuna. Chaîne na yo zo filmer kuna mwana akufi aza mwana. Loba quand même na bato bazona. Tozaka na mawa, tozolela mwana biso atiki biso. Mwana mo malamu juju. Donc azalaki koluka bamama nyonso ovandaka bomona babeti porte omonaka ye wana koti mama namona okala oyambi ye donc azalaki mwana moko asali biso mpasi mingi asali biso mpasi makasi tozoka bozobenge mwana bamama azalaki trop proche na bino oui azalaki vraiment proche na biso makasi mpenza donc ata mamani aza te omona pena soki asali mikolo omona o te aya oluka bino yango tolingaki mingi mais toremarke mingi kaka bino bamama nde bozali mingi ni bato théâtre bamama nde boye bon bamibali mosusu bayaki lobi baya mode bayaki lobi mwa bato ebele peut-être baza na batournage na bango biso tozali na biso lobi lelo mpe tozali toboyi na biso tournage parce que wana mwana na biso vraiment wana mwana na biso donc moto moto ayebi ndenge aza na relation na moto na ye merci beaucoup Biso
bandoki mingi eza bakongo bata bandundu na babokilo na ngai oui personne bazaka mwana po bariberi fo wenda bandoki ezalaka moko Olha na saída.
Magali. Ya telefone nango mpe. Tika. Telema. Mutu kozali kuna mwana. Landi. Landi mutu kozali. Landi. Papa, où est abonné? Yo, qu'est-ce que c'est le cimetière? C'est sur la caisse, on perd de l'image. L'image est belle comme ça. Et toi la matinée à toi. Voilà que Artiste.
Bango mais Joël. Mais non cocaté. Ah Mario. Ma kufi bango za mkoko mtakufi. Ah Joël. Ah Mario. Yasika Eye, avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, est là pour vous satisfaire bien sûr le femme, est là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches. La pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. awa nzamina nayebi te siko shuka kolozwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo sala ngo awa. namonaki ezalaka lobi ti na yo tuni osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela. abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada. Mwenye mwenye fimo. Napesi awa. Zaya, 1 minute. Opiso tumu na pata acha telefoni. Biso mba biso mbongo na nzela. Kama yeye kutengeneza mbongo ya mwasi. Yeye na mandeto ndio kwa baraka. Bana okatanga, pe ya bipai na bipai. Yasika eye. Lelo ndenge tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Koko che. Bazui. Soki pe kona bache. Tozui. Bazo akaka. On sait jamais. Yama mimi. Toki.
bazako binela bango bazako kumisa bango yango nga na poni na yembeli mokeli na ngai ye oya sala ya minene na bomoi na nga sikisanga mabe achanja bomoi na nga lolenge ya kozala nga sae abongola bomoi na nga o yesu yo e masumu na ngai komi lokola ngola e tambe na bombo ye yondo nimisaka nga pe yo petolaka ngai tina nini natika nzela na yo nakolanda se yo kinosuka ya bomoi na nga sunga bomoi na nga yawe tambusanga na nzela ya nsemo yo na papa bozali moko sale te yo na ngai tokoma moko nazala mokanda yokoma makomi na luyembo na nga bato basuwa bomo nga biloko yo nde mungwa yopesanga saveur yo osiyanga rivière papa inondenga aikoni yo moto papa pelisanga ozamai neve na pusa papa tulajenga mwana mpate aleluya nzambe na pomo pembo nanga toi Seigneur. Ngai na ye kotombola kiti ya bokonzi ye ngai na ye kotombola trone na lola ye rabi ye lipasa na nkembo ye ata makasi esili ye papa yo nde opesaka nga makasi ngai nasala na kasi nelanga na yo we yo ndo opesaka nga bilei ya moli mokolo ya mosunyeza
rien à dire. Et abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a 100 périques, il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner à la chaîne YouTube. Exemple TV qui toque, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV qui toque, rien à dire.